Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutunyo so oya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mkola lelo ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo Mama Bijou d'or na sepeli na ye la bino kaka ba mes condoléances nanga na famille mobimba ya notre star na kombo ya Jani Fay. Notre star o sepeli saki biso nyonso. Mama Bijou d'or toza na matanga to kufeli star na biso yango Mama Bijou d'or na lobinga na otika boete. Na mekana nous komemela moi babone na nga moi 1+ na makambu o ezoleka o internet ya eningani. Matanga eza eloko moko to betela yango mbonda te, to sepela na liwa ya mutu te parce que lelo ezali ya notre star na kombo ya Jani Fay, lelo pe lobi pe kokoza pe ya mutu mususu, lobi pe kokoza na Mama Bijou. En tout cas matanga eza eloko ya betela yango mbonda te, balobara pe mutu atazalaki na mabe na ye soki akufi. Tala lisusu mabe wana te yango lelo Mama Bijou d'or na ye to mekana ko solola na babone na ngai et puis ko présenter ba mes condoléances na famille mobimba o ya notre star na kombo ya Jani Fay. Biso mo pe toza nga mo pe naza éprouvé mama na biso akufi na kombo ya Mama Hélène Ndubu akufi na Belgique. En tout cas mes condoléances na famille mobimba na ba mosi nyonso y compris nga moko. En tout cas to uti ko bungisa mama na biso azala ki cher pour na biso. En tout cas courage na mutu nyonso to esali passe lokola esali Mama Bijou. Et puis na lingi na souhaiter les sous mes condoléances na notre sœur ou avandi na kati ya Allemagne na boka ya Cologne ngala benga ka esila mama na biso uti ko kufela mwana na ye ya mwasi ya âge à 17 ans. En tout cas c'est pas facile et ça vraiment pas si mingi ya on a représenter mes condoléances na famille mobimba de ma part. Parce que balobi to lela na ba o bazo lela to sepela pena ba o bazo sepela. Mama Bijou d'or lelo vraiment na eka ko solo la moi 3 points moko boye. Donc parce que naza vraiment na tenté na o meka ko solo la na makambo ya Jani Fay mukie malgré na yeba ki makambo na été na meka na pe ko solo la makambo ya Labri ni mukie et puis na meka lisusu ko solo la lisusu makambo ya communauté na biso ba congolais na ba congolaise komekana ni ko solo la makambu ni nezoleka na internet. Oh Mama Bijou d'or epesaka e pasi surtout na ba kanet ya baliwa boy avana kene mwa mulai nazotiela bino mwa video moko ya mukie kaka ndenge ndeko la biso ya mobali aza ko solo la alobi ayebaki Jani bien komona papa wana. En tout cas azoloba makambo nga Mama Bijou na ndimi yango parce que azomona naza papa sérieux akoki ko bima na internet pona koloba n'importe quoi te. Nazotiela bino ndeko wana parce que mingi bazoloba ke Jani Fay akufi sa mukanda. Donc ndeko wana lobi non azwaki na ye mukanda mais azwaki na autorisation ya musala te. Mama Bijou atiela bino ndeko wana après Mama Bijou d'or nazongela bino. Là c'est pour comment que deux bana on a eu muta déclarer bango. Donc le ko la check adresse ne li banda. Donc akufi sans papier te bagalo ngolo hypothèse wana. Azala ki na droit ya travail te. Ba pesa ka récipiter ya carton wana. Azali ngo za kotambola nango. Si vous fallait pas payer une année ou 10 ans, ne va pas payer la chance à mutu. Tantôt 2 ans, tantôt 5 ans, tantôt 10 ans, tantôt 4 ans. Tantôt 4 ans. Si vous avez c'est la ne wana. Si vous avez makambo akuzonga na kuté na obiso to yebite ne sali que les lois alate. Vidéos ont circulé pour les Congolais. Vidéos ont circulé pour les Congolais. Vidéo surveillance au ndenge Jani azo kufa. Moi je pense pas vidéo surveillance ningana. Ndenge Jani azo kufa, ndenge Labri nazo kangi na kingo azo bomaye donc vidéo zo tambola ndebo otala ngo siko na monde atire bigeko ekolelisa subatu. Non. C'est vidéo surveillance ningana. C'est na kati ndaka mutu azakana na vidéo surveillance. Na chambre mutu vidéo surveillance ya la. Bande de la campagne. Totika eloko oyo Jani aza un grand homme. Tu suis au père d'un monument, un baobab à théâtre, un homme qui est né du théâtre. Tu comprends à niveau. Oh, je montre tes pièces. Oh, esa pièce à théâtre. Pièce à théâtre, et ça
YouTube na epo soko komi Johnny Fay au moins titre au moins tire loko ya Johnny asa loko azoko eza théâtre aujourd'hui bote bato bazolo ba mopanzi bato sama ka mopanzi et puis caméra de bouger et c'est caméra de surveillance on a chambre et côté qui c'est ça non na côté qui nango ceux qui bineza caméra de surveillance tout le monde na ba filmer tout le monde na ba filmer tout le monde na ba filmer musu tout le monde na ba filmer musu poso ezabo c'est que na ndenge bazako sala ba mour na bango ndi bazaki malamu na to ezali bibi non bandeko na ngai tozala pasi de to bakisa pasi boete so yolinga mutu vraiment beaucoup so to linga ki jani to kokoma na niveau ko lakisa ya bazo bomaye boete ndeza makam no eza pasi mingi nyonso to labri ni fasi andima yango parce que soki jani akufaki na ndako na ete me bato bazo monter basala biloko nde basali boete est-ce que oza kolela mutu hein est-ce que auto bato non mais eux comme déjà le quoi to comme salir to comme salir même mémoire na ye même si akufaki na kokufa nde bazo sala boete ke bazo kanga na kingo bazo bomaye mais na tana bobi ko eza théâtre de pas d'ailleurs Johnny Fight dani d'ailleurs ba Facebook na so ni na ezali so na kalelo ya Johnny Fight cho mama Johnny Fight ya balaki totala vidéo na ye alakisa biso alliance na mwasi na mama Annie si je me trompe pas na Kinshasa ye atikala ndeko ya poto te ya pembe na loba mwasi ya pembe yindi mwasi opena balaki la brine Johnny balaki était ndeko na biso mususu ya Kinshasa pe Johnny balaki bao o mususu soki ndani yana ndeko nanga mususu bao pe azaki na banda bote beli pasa zola na biso la lisusu ki oh Viviane bango ndio swaza mo ebele so nani azala responsable lokola madame Johnny Fight ba famille na ye donc moi c'est azati ba famille na ye mutu mo tozala comme responsable moi ça Johnny na matama non gouvernement ça zuma kamunyo sto mais moi si ara mo moi si mo ya sa kufi déjà toza sur la beto baté moi si na ye te maman na bango aza vivante bandeko na za fomba ko sur les devant bango ba ebini ba ko eza ba prérogative à famille mais to bala rapport ani mais pour les prérogatives à famille ceux qui to bala rapport ani bon se retrouver na ndako kufi poani mais moi so ya bala qui a en vie quand même moi c'est une balagi maman Annie on a l'alliance ana kin non mais na lobi na yo en tant que babantu le quoi déjà maman fondation Denise na guerre résume camion sur en marche le gouvernement ko sala makaba yebi ndeni ba ko sala emplacement famille ndebi makamu ko le kabiso famille ba yebi moi si Johnny azanani bisote siko la brine il faut ba sokola ou bien système wana non normalement il faut normalement parce que bat ba ko ya ko le kasimana ba ko maman na mokuya ko sakana te il faut mais batu ni ba ko monote faut ba sambela pona ele kilukuta nazo wana makambo surtout na ba chrétien bazo kosa mami yango mo tozala ba premier be na kata communauté na biso oui ba ndeko la ngana si ebi de soyo surtout toyoki et puis to moni ndeko na biso azo meka azo solo la masolo ya Johnny Fight azalaki vraiment proche ya notre star na kombo ya Johnny Fight boyoki ndenge ye moko alobi ke ndeko na biso akufi azwaki na ye séjour et puis nga penza mama bijou na lingi na loba la brine akokaki kokanga mukanda ya Johnny te parce que ndeko na biso alobi la brine notre star a déclaré kaka même ibana mibale et puis la brine mutape sara na décision ya kopesa batu mikanda na France te nga pona nga kotola pe azomona ke en tout cas o balobaka ça reste à vérifier mama bijou donc ande nazala na linga kokota kota penza na ba vie ya batu te parce que na yebi ke kokota na ba vie to kota na ba vie ya batu ceux que ozolobela mutu témoignage moko na TV o eza témoignage eza vrai te en tout cas ozosala lisumu ozopêcher sikoyo mpona kobeta masolo penza tina bakati te yango mama bijou do aevitaka parce que nalobaka on sait jamais mama bijou do nalingi napesaka ya mwa conseil mokie conseil penza te parce que notre star aza na ye lisusu te akufi kosolola kaka na makambo etali notre star parce que toza batu balobi makambo eyaka na mokili ezalaka mpona epesa bato batikali conseil biso tozwa kaka oyo tomoni ke ezalaki malamu te soki oza na vie wana soki osala makambo abongo en tout cas ozwi leçon nde mama bijou do tolobaka ke mai ese sopani notre frère notre star akoki lisusu kolamuka te mais totire kaka baleso tozwa kaka oyo ya malamu et puis totika koya kovanda mpona kolobaka mabe asalaki boye azongisaki boye ça sert à rien parce que notre frère aza lisusu te bato mingi bazoloba karma nga nalingi na ya otalisa bino vraiment ke karma ezalaka parce que makambo oyo tosalaka na se ya moi oyo ezongelaka mpe kaka biso makambo tosalaka na se ezongaka kaka awa
Donc notre frère azalaki na basi na ye ebele à part la brine aye kokuta na poto la brine azalaki copine na ye ndenge tozoyoka kaka na bakini kuna azalaki soki camarade ya mao ekosala ke bazongana na ndenge bavandaki bavi na bango. En tout cas toyebi te basi nini oyo notre frère na kombo ya Jani a blessé bango tozomona mibale moko soki mama Sylvie si je me trompe pas na moko toyebi biso surtout mao ye moko Jani Fay na mekaki kotala nini moko azolobake abalaki Sylvie mwasi na ye penza abala ezalaki mama wana Sylvie biso nyonso tu toyoka tomona ndenge mao alela makambo Jani asala ye ndenge esala ye pasi makasi. Et puis na ote kotala lisusu interview moko boye notre sœur na kombo ya mao batunye balobi na makambo nyonso tu ebima makambo nyonso tu ya ba nde bosalaka na monde na bino ya théâtre eloko nini o penza eshoka yo mutu nini ashoka yo atanga le kombo ya notre frère na kombo ya Jani. Bon mama Bijou doka ndenge na lobaki na ebandeli so mutu asa kufi atazaki na mabe to bosanaka tolobaka ke son âme repose en paix nzamba yamba molimo na ye. Donc biso ba oto tikali ndi photos wakaka leçon ezala basi mususu obandaki na ye na pasi ta mususu a contribuer parce que na yokaki susu notre sœur na kombo ya mao azoloba alobi ke ta mususu bambongo ya ticket azosenga ya na ye futela ya fai tike ya na ya bimisi mbongo ya na ye moko bande kopesa ya fai ta mususu bilamba banini. En tout cas mona mwasi wana na esololi na ye on dirait a participer penza mingi na vie ya notre frère na kombo ya Jani Fay. Eloko oyo eyaki kosala ke Jani Fay ya kobaluka nanga na yo mutu zotala nga toyebi te parce que balobi peke. Donc ba circonstance mususu tokutana na vie il faut pas ko condamner ta mususu mutu asali mabe oyebe loko nini oyo poussa ki asala oyo asala kite mais eza loko ya ko betela yango maboko te mutu soki a participer à la vie na yo mutu soki asala ke yo ozala soki prometaka mutu libala et que mutu wana atikala na yango yo ke yo décevoir ye soki aza kolelela yo nzamba lola azali nzamba lola azaka juste et puis nzambe akoyoka. En tout cas to meka akozala ke so mutu asali o mabolamu tozongisa rapé bolamu ezala rapé malamu mingi. Donc yango wana epesa yo mutu oyo ozotala ngai mayele nga moko pe na liwa ya notre frère na zui ebele tokei na makambo ya notre frère na kombo ya Jani Fay que son âme repose en paix biso surtout tozo olela donc eza matanga ya mutu nyonso toza kolela toza na pasi parce que notre frère ye moko amipesa ba kombo ebele Mobutu donc Luambo en tout cas bande ko jouer nini na bien mikolo vraiment naza vraiment concentré kotala ba théâtre na ya kala bande ko sala vraiment en tout cas que son âme repose en paix akufi avant to kufa penza to komi penza ba na santa mutu alembi attention mutu anga ke to lobaki ya mokano nzambe ekokisami mais ya avant boy ça fait mal parce que tiki bana ebele tozo ka soki 11 personnes et 11 bana en tout cas c'est beaucoup mingi kutu na ba Congo kuna atika bango kala bana wana bazaki ta mususu mukie ba yebi papa na bango te papa na bango ozonga kaka papa azana akufi donc ça vraiment c'est choquant et ça passe c'est le ko sepela nango te yango la to souhaiter kaka que son âme repose en paix nzamba zo lokumu balobi to pesa ka merci na ye parce que ye moko mutu asala liwa parce que soki ye moko yebi pourquoi que mutu soka botami fe mutu akufa mais to senga ka mawana ende to kuksa ta ba santa wana ezali asue ya mutu nyonso et puis mama oyo ou bien papa oyo azana bana il faut nzambe opesa biso ba longue vie mutu wa mutu asala musala na ye opesa mutu la mutu misala na ye olobi oya yo yango oyo ozo s'occuper na famille oyo oya yo yango to sala barole na biso ti na suka et puis soki muya donc mutu sali barole na oyo ti na suka o memi ba koko donc o sepelisi bana na yo bana na ope ba sepelisi yo soko komi na oyo tanga okende okay na yo wana ya notre frère na komba ya Jani Fay en tout cas eleki mama Bijou d'or na lingi na mekana nuka akosolo la mukie na makambo etali la brine ngana yebi via la brine te mais to pesa ka conseil mama Bijou d'or ka ne na lobinga na yebi via la brine te to pesa ka conseil parce que basi a poto en tout cas na minute to sambwe
basi lisusu ya batetela na minute oyo basambwe balobi mwasi ya motetela aza mwasi ya kobala te, basi ya batetela baza basi ya bakisi balobi surtout babitetela oyo bamisu minene wana soki omoni mwasi na oza motetela aza ya misu minene il faut faire attention na ye, basi ya poto tosambwe na biso deja kala tosambwe lisusu ya koleka. Mama Bijou D'Or alobaka muluba moko afingisa baluba nyonso tondima ngo kaka, mongo moko afingisa pe ba mongo nyonso tout dans tondima ngo kaka, parce qu'on n'a pas de choix. Mais basi ya malamu penza bazali ezala na Afrique eza pe na poto basi ya malamu bazali ekolo nyonso tout pe ya mabepe bazala ya malamu pe bazalaka, to tika ko mélanger batu na chasser ya poubelle moko to mélanger batu nyonso tout ezo sala malamu te. Bon, la canette il y a notre star parce qu'il est pas un star na kombo ya l'abri tozo yoka ke l'abri ne mutabomi jani tozo yoka ke l'abri ne mutu apimeli jani mukanda ti notre frère askufi na ba souci parce que moi c'est apimeli mukanda, donc moi c'est abotina voisin, moi c'est asali mais moi c'est azongisi boy. Mama Bijou D'Or kani na lobato ato tirara ba biloko eza important, biloko eza important te to boka yango na poubelle parce que na monde oyo ya internet. Oui, na monde oyo internet ka Mama Bijou ndenge na uti koloba eza na ba bêtise, eza na makambo ebele oyo ezala ata musu esilisa nga posa kokota na ba YouTube. Et si ça nga pour ça tam so otala ba émission mingi parce que na mona neti moi vision nga on azala na ngono ki ekosila na mona moi ba kambu nga on azala na ya bien oké kolongwa parce que en tout cas tout ça la ka akeba tozwa ya malamu ya mabe tozwa kate ya ngona ba émission nyo surtout za kotala te parce que eza ko bebisa mitwa batu donc makambo eleki na makambo etali la brune et puis sa mama oyo zotala ngai mayele. Et puis ça peut ba papa mayele na makambu oyo tomoni ya notre frère na kombo ya Jani obotina mwasi azo pimela yo mwasi azo boya ozwa mukanda, donc otika basi na Congo otika basi ya moderne po yo kanga mala mola mwasi mo wetamso ya ko faire chier au vina o mobimba en tout cas tozwa mayele bandeko ya mibali tozwa mayele bandeko ya basi tozwa mayele na kaya ndeko na biso ya mwasi la brune Mama Bijou alobi makambo sala nanga na yo toyebi te soki abota la voisin wana eza kaka vi na ye eza vi ya ye mo eza vi na ye Mama Bijou akota na ba détail wana te mais sikonga na lingi natalisa bino kaka danger nini oyo la brune azalaki na yango pona bien na ye moko soki video un jour ekokomela la brune alobaki mama moko na Allemagne na kombo ya Mama Bijou apesaki nga conseil ki na riskaki makasi parce que likambo oya sali toki kobetela yango likambo oya sala soi-disant toki kobetela yango mbonda te parce que eza likambo moko malamu te et puis kotalisa kaka la brune donc a risqué makasi na ndenge mwana bato ye kokufela ye na ndako donc soki akobandelaka vie eloko ya sali azongela ngo lisusu te parce que eza malamu te ariskaki ye moko akufa ariskaki bana na ye bakufa ariske donc lelo bana bakotikala bana bakotala ba video wana bana mususu bakobenga ye babi mama vanda na noa tala na mona video moko bazoparle na yo mutu oboma papa bana na baza mike un jour ba video ezoleka-leka ezoke ezongi nde bato bazofinga ye bazosala ye bana wana bakoya komona yango epuis ekozala malamu te. La brune ma sœur Mama Bijou D'Or conseil onga na opesa ata yo yoki video oyo omoni video na nga te oyoki pete mais na bato bozo yokanga eloko la brune asali Mama Bijou alobi asala ki penza o babengaka faute munene erreur grave. Natala ki video moko ndeko moko alobi la brune yena Jani na notre star bazongana ki la brune azokende kobota mwana oyo aza ya Jani te amoni ke mutu akotikala na bana azate abule alobi non mutu akotikala na bana oyo azate puis mutu akotikala na bana oyo malamu te musu koleka papa na bango azate tika na binga obenga Jani.
balobi mutu okoki kosala erreur na vie parce que mutu bonta okoki koloba ke bozwa libanga bobamba la brune en tout cas bato nyonso tu bobamba la brune mabanga te parce que bakala na pese salama nango mutu okoki kosala erreur ntango mosusu nde bazalaki na jani ndako moko atrompaki ntango mosusu jani ntango mosusu esimbi te bakokaki na bango mpe korepare parce que makambo ya bongo esalamaka nango mpe makambo ya bongo esalama nango parce que eza makambo ya bato bakokaki na bango mpe korepare mais ntango soki borepare likambo borepare yango ya malamu borepare yango mpona ya solo korepare te parce que na moment wana naza na besoin na yo yaka nanu après na bandi lisusu komanipule yo après na bandi lisusu kosakana na yo wana nde koto wana mpenza la brune ariskaki wana ngina yebisa bino pourquoi la brune ariskaki donc balobi la brune aye kobenga Jani alobi na ye yaka awa ngala lina kele kobota otikala na bana o bazaki ya Jani bo wana eza nango normal la brune akei kobota na ndenge ayaki kobima Jani azalaki wana après ba continuer bolingo na bango ndeko mosusu alobi te Jani ayaki kotala bana na ye alingi akende kaka ndeko na tielaki bino video na ye place moko alobaki lisusu ka na interview wana alobi te Jani ayaki kotala bana na ye alingi akende bana balobi te papa il faut pas partir tu restes ici et puis na ndenge nani papa na bango atikalaki soki bazonganaki mwasi na mobali na ngana mutu ozotala ngai toyebi te Mama Bijou do likamka na lobi ki la brune a risqué ki bande kwa basi tosala yango te baloba so mutu abimi na ye abima na ye kaka soki mutu azongi en tout cas boye baneni bokoki kosala parce que quelque part mobala akoki kozala pe na faute moi si pas akoki kozala na faute bokei bo raisonner bolobi nga nasalaki mabe en tout cas zonga to bongisa mais tant bobongisi penza na bien omona ta mususu babiloko wana neti ngai nazala soko salanga mabe trop il s'agit de réparer kozongela na lisusu mabe wana te parce que tant yo kozongela lisusu mabe ezala mabe mususu tant yo zongeli yango nyonso to salanga ya kala ezongi et kozonga automatique donc tant to zongani to zonga leloko mabe ezala te pona nakanisa ba passer te pona nakanisa ba passe yo zokisanga te yango ala siko na place oyo ifale esala mabongo tango Jani azongi wana so la brune alinga ba continuer moi sina mobali ifale la brune ami kitisa asala makambo nyonso toka moi asala pa mobali na ye koka kozala à l'aise pona ta mususu ba biloko ya kalakala oyo eleka wana Jani akoka ko bosa ndenge la brune ndenge Jani azongaki wana soki azongaki ka na mawa ndenge bana balobaki bongo ou bien azalaki na place à revendre te ndenge tozoyoka biso so na ba internet moi ça pesa ki eta mususu chambre ayebisaki ke kipe ayo vinga pena kipe yanga vi wana eza bango mibale ndenge basololaki mais ezaka malamu te parce que muto bozalaki na ye déjà ndaku moko muto bozalaki na ye déjà mwasi na mobali boboti bana ya muto ya muto asala vi na ye yo kotisaka mibali muto wana vandi wana kaka soki muto wana azalaki kaka na bolingo na yo ozomona risque nini yo oza nango soki mutu wana azali kala bolingo na yo ozomona esika siko Mama Bijou do alingi alobaki la brune risqué yango oyo mutu soki abimi akei tikai akende soki abanda koya kotala bana na ye aya tali bana na ye papa bye papa akei papa sala vi na nga pena sala vi na ngai ube soko olingi nakitisela ka bana na se na banda kokitisela bana soki po olingi bana bakendeke pa na yo babanda kaka kokende pai na yo me ya koya lisusu yaka zwa chambre moko nga nasala vi na ngai yo mpe sala vi na ngai eza malamu te soki mpe bozongani il faut bozonga na penza na ndenge ya malamu na ndenge ya malamu ki nasalaki mabe olimbisi nga yo mpo osalaki mabe nga mpe nalimbisi yo en tout cas bozonga na ndenge ya malamu kozongisa mwana bato na katikati ya ndako mpona koya kotorture ye te parce que ntango ye akendeki yo bengi penza problème obengi problème ya minene ndenge la brune azwi mutu aye mwana bato aye kokufele na ndako obendi problème parce que ndenge akendeki wana ifale kaka akende ntango azongi ifale azonga na ndenge penza ya malamu Mama Bijou do alobi la brune a risqué et puis bandeko basi tosala yango te tokena na sujet ya bato mosusu nde balobi ki abengaki ye mpona akende kobota mwana ya Jani faite Mama Bijou do nazoloba na otia entre parenthèses nazoloba na otia point d'interrogation kutu nazoloba na loba ke tozobeta lisolo ndenge biso toyoki
mwana ya Janifa ite yo bengi olobi papa yaka otika na bana oui papa atikali na bana yo ke kobota tangu yo zongi ifale zala nini merci beaucoup tikala na bana no malamu ye pas le ba oui à la brune en tout cas bonne chance beaucoup là bana bien la brune bye c'est comme ça et ko ka ko sala mabongo tangu moi ça zokota mobala zobima parce que ya yaki naende ko tika na bana na ye comme pas ko ka ko zo bana wana c'est mieux que ta zo bana wana so bazakata pembeni pona ba classe azwa bana wana kinene pa na bango parce que baza papa na bango il fallait na Janifa azwa bana wana akinene pa na bango mais Janifa yeko vandela bana na katikati anda kwa mama na bango azalaki te tam susu kutelo ko sala okangika chambre na wa coucher otiki papa la bango na chambre bana na ba salon avant de zo kengela bana na parce que muto kengela bana na à part papa la bango ozala te papa la bango tango akengeli bana na ye tangu yo la bwino ozoya na mwana oyo aza ya Janite okoti osengi ye merci botikalaki bien abia mama yo kwa yo ye zwa roli na yo ngana kei nanga ilinga eza nango bien parce que bozalaki mwasi na mobali boboyani surtout boboti bana boza binemi te et puis botikalaka binemi te totambusa mokinde mindele batambwisaka la brune asali bongo te balobi la brune alobi papa yo lingo kende henga na uti ko bota wale tala mukala ba 5h tala mukala ba 6h pona okende kotika bana na classe vanda wana o soki para na bana na yo ponga na uti ko bota bande konanga ata bino moko ya keli mutema ye Jani amona yo memi bebe o bebe ya yete ye Jani amonaka ke ovandi boeta msusu papa ya mwana wana akoti ya kotala mwana wana na kati ya ndako la bride penza pona ya bana okanisa nini la bride a risqué makasi mama Bijou do na lina koma na point onga na ne ko beta lisolo parce que ba mama to zalaka to kieba yango la bazo tumba ba yango la batumbara batu yango la batubara batu bambeli na babiloko o la bride asali parce que ça se fait pas vanda na banda ko kengela ka munini banda ko tala soki bana oui soki batikala ye kozonga na sime fallait ba solo la malamu papa muto sto sala ka erreur ngana sala ki erreur na kanisa ita msu place na rokende mobali wana zaneti azata msu kola yota ozala spécial mais bido so tubozala bloka la même ngana préférer na ngana vanda na ngana yo en tout cas limbisa ngai en tout cas mwana oyo azana innocent bana mtu basenga biso bana mtu basenga ateke biso to bota bango mwana si aye to boma epete papa na ngai limbisa ngai likambu oyo na sali ezonga ekozongela lisusu te en tout cas limbisa zwaka mwana otamsuka lokola mwana na yo na yebi avec le temps ko linga kaka mais na osala o lisusu mabete et puis to vanda malamu. Et puis tant on va dans malamu yebo penza o sentir alobi moi si yo penza moi si nanga a changé moi si nanga azali susu moi si on yeba ka été tant mususu baloba la conséquence pe était à rappeler mieux ba mutu musu bonga il faut ça la tant mususu makambu akutali na makamba minene api amite ami par rapport tant mususu zo pese conseil azo kate botika ya sala so asali azongi sima et kokai ko za la peka ya labri. Soki ezalaki penza zaki mwasi ozaki na posa ke oui azonga na mobali na ye bavanda parce que na mboka poto na bana mikebo ebongaka ozala na mutu biso soto mona ba pasi na ba petit ebongaka kaka ozala na mutu ifala bondela mobali na ye papa ya bana nanga limbisanga e sala malisusu te boye et puis lié moko na notre star notre star na komba ya Janelle ngaka mona penza ke oui moi sinanga changer. Et puis lingaka benga papa ya mwana na lokwa papa mwana na petoloki ke papa mwana na zana epe marié. Soki papa mwana na ebaki ke mwana ngo ya za ye. Il fallait penser que oui, akata kaka contrat wana, ayebisa ke en tout cas ngana zali marié, yo pozali marié, ezalaki to salaki erreur, ngana to salaki ekobo, ngana sina zongeli mobali nanga, en tout cas mwana za ya yo, mais la minute o bosana ye. Comme peut changer l'eau face. Comme peut le bake ozara na mwana awate.
mpona koluka kaka ata mosusu kimia na katikati ya libala na ye ochangele mutu wana face olobi mwana na azalaka te mais papa ya mwasi mobali na yo na kati ya ndako ayebi vérité parce que kokosela mutu mwana ezalaka mabe parce que egangaka un jour bakoselaka mutu zemi te wana conseil nga na opesa bino babone na nga kokosela mutu zemi te c'est mieux yaka koyebisa papa ndenge oye kolinga ngai okutika na zemi na ngai ye nazobota mwana wana kaka oyebaki aza ya yo te me yo mutu kobokola ye papa na bibaki boye mwana aza mari ezalaka difficile mpo mutu aloba makambo ya bongo mais bakosela mutu zemi te un jour egangaka fala solola na mobali na ye asolola na tata wana kompa boya na ye tata wana loba na ye ki nazalaka na mwana na yo te lokola mpe azalaki na ye marie elingi mpe bendana nango mpe te bagane nga asala bango chantage mais yo lukaka akimi na katikati ya ndako na yo yebisa yo lobi na kati ya ndako na nga kokomaka te zela ta mosusu ti mwana kokola bokutana na banzela apesa ye mwa bacondition moko mpona kotia libala na ye mpe calme malgré likambo ya mwana ezalaka kaka matata apesa donc apesa mobali na ye valeur ndenge toza koyoka na nga na bino labwi na bande koyebisa yebisaki Janify ke papa wana aza na droit ya koya kotala mwana na ye na kati ya ndako oyo ata bino moko ya mobali aza mobali bokoma na ye ti na niveau mona mpenza ke wi papa moko awuti libanda ekotala mwana na ye epuis ndenge tozoyoka ke mobali wana akotaka na katikati ya ndako donc bavandi na labwini na chambre Jani na chambre ya bana wana vraiment nayebi te place wana nazozanga maloba apart mpona ngai mpenza na koyaka na nga na kisi te naye kozala ti na niveau mobali akende kozala ti tababe na niveau wana moi je crois pas nazomona ke ya quelque chose soki labwini asalaki bongo mais nzambe aza juste nzambe aza nzambe aboti bana soki aza na mwana mobali te akozwaka mpe ta mosusu mwana mobali soki mpe aza na bango aboti mpe bana mibali aboti mpe bana basi nini mosusu tozobenga karma oyo esalaki bato bazoloba bazokondane Jani babi asalaki boye azongisaki boye mabe oyo labwini asali bana ye baoya kofuta yango parce que toza na mokili osali mabe okozwaka ya mabe obuki soki oloni soki pondu okobuka pondu na se c'est comme ça donc notre sœur na kombo ya labri a risqué kozwa papa wana koya kovandisa ye na kati ya ndako papa wana azomona mwana wana azalaka ya ye te ipare balobi labri akendaki soki abimaka tikeli Jani oui bandeko na ngai ya basi en tout cas tozwa mayele leloko oyo notre sœur na kombo ya labwine asali a risqué mama Bijou d'Or alobi kotikela mutu oyo mwana na ye te ifale ozotikela papa wana mwana na ye te yo mama aussi ochangea yo mama otika babuzoba peut-être ekoki nango kosimba parce que mwana aza innocent yo ozotikela mutu mwana na ye te epo ozolakisa papa wana ozosala papa wana bambala suka ozonyokola ye lokola esclave na yo okotisaka mibali ye azotala mandeko na ngai en tout cas eloko abongo mama na ngai soki yo ndeko ozotala yango osalaka makambo ya bongo tika parce que ozoriske mokolo mosusu obimi okuti tata wana atumbi bana nyonso tu parce que tosi toyoka nyonso tu ya mokili oyo toyoka epuis tomona toyoka papa moko bakende kotumba bana na ye na voiture soki ndenge nini ozotikela ozotika papa na bana na papa moko boye na ndaku oyo ozo maltraité ye akoyi mpe kosala o makambo moko ya minene atumbi ndaku akoyi mpe kotumba bana akoki mpe kozwa yo acubi yo mbeli donc yango mutu ozosala ye mabe kolinga mpe kolinga kokangama na ye mingi te parce que mabe oyo ozosala ye ta mosu okanisi azoyeba te azoyeba epuis so ozomoni mutu ozosala ye mabe azoloba te aza yuma na yo te oyebeli odini oyo azoraisonnele yo te eza na bato mingi ozala ta mosusu na libala quelque part ta mosusu baniese ya mutu wana babandaka kotia yo mal à l'aise kofinga yo kosala yo boye bato nani yo ozovanda me bato ta mosusu bazomona oza yuma te mabe nyonso tu bozosala mutu aza koankese boyebi te oyo azoprépare ta mosusu na avenir ozosala mobali mabe epe ozotikela ye bana yango bazala ta ya ye nyonso tu te na mwana moko boye ya bavoisin na kati ya lopango na yo
ozotikela tata wana azotala mwana wana mama na ngai ma sœur a risqué makasi quand mpe bakokai kobomela ye bebe wana quand mpe ye tata wana satana akokai kokota parce que tolobaka kaka satana akokai mpe kotumba bango nyonso tu bakufi histoire esili abi bon yo ozomona yo danger zela na osala balimero quand mpe abimi atikeli kotiela bino moto quand mpe abimi na bana na ye atikeli atie mpe bino moto atumbi mpe bino sikoyo nazo oui bandeko na ngai ya basi bomoni risque nini oyo la brune a risqué parce que Jani Fai soki makambo nyonso to tozoyoka eza ya solo akokai kosala ye mpe ya minene akokai mpe koboma la brune donc la brune a risqué bandeko na nga eza malamu te kosala mutu mabe obenzi ye pembeni olobi ya komona mabe na nga na misu ndenge nazosala nakomonisa yo pasi parce que beba asika kaka mwana moke ku tozosala ye mabe mwana komi na baage moko aki kofundu epe bamindele bongo tata monene lokola Jani ovandisi ye bobi bon yo ozalaka na taba benga nasalaka babétise tala risque oyo la brune a risqué bakoki kotiela yo mpe poison na biloko akolia parce que okanga cuisine te quand même donc likambo wana vraiment biso bandeko ya biso bamama biso basi tozwa mayele soki libala esimbi te boboyani soki oza na kata mosusu oza na problème oza na moto aotikala na bana te okoki kosenga ye service parce que aza papa na bango parce que bana na ntango bakokola akobima kaka nga papa na bino na ntango mapasi so naza na problème nakoki kosenga service soki moninga asenga service seke amoni ta mosusu mutu mosusu akotikala na bana ya malamu te a part yo mais elingi koloba te ke ntango nasengi service nde nalobi tozongana non mutu na mutu aza na vie na ye et puis c'est tout nakoki kobenda ote yo yaka okomona makambo nga na zali wana nalenga na koti na mobali na chambre yo vanda wana en tout cas likambo wana bandeko na ngai ya basi eza malamu te na lobi na ngai te ke mibali fo bobomaka basi na bino parce que basi mpe bakoki koboma mibali mpo makambo mpe mibali bosalaka biso mwasi mosusu mpe asatumba mobali mwasi mosusu abi osalaka nga mabe tro yokendeke kobota libanda yo ozolakisa nga bambanda na misu yo ozozongisa nga boye olali mpenza pétrole na tie o pétrole na tumbi okufi donc eza teke kaka mwasi moto mobali kaka kotumba mwasi mpe akotumba mobali yango siko mpona kotumbana te c'est mieux ntango soki ezosimba te bokabwani et puis nalobi te ke il faut kotumba mutu parce que kolinga te kotikala na makila ya mutu na maboko donc soki esimbi te otiki mwana bato asala vi na ye yo kosala vi na yo ona tumba bana kotumba bana te bana bato baza na bango bainnocent oya kokende kokota na lifelo pamba balobi soki mutu asali mabe akobuka mpe kaka mabe parce que toza na mokili ya bongo donc to encourageaka le mal te kolinga te ozwa mutu okanga ya notage osalaka ye mabe mutu wana atalaka yo ozotortire ye non oyo ozotortire ye wana aza yuma na yo te akoki kosala oyo bambala suka mpenza obosani mpenza ke wi donc babosani yo na mokili mosusu mpe akoki koboma o te ma okosala okanai moko ta mosusu asali eloko moko mpona otikala nango vi na yo mobimba neti mwana bazwi mwana na watumbi ye otikali ata ya kokende prison me otikali nango vi na yo mobimba mpona nini parce que okanisaki oza gangi sikoyo kongai na obebisa vi na nga te mpona osalaki nga mabe ngai fo nafuta o mabe natumba o nasala obe mponga nabebisa vi na nga non otiki ye asala vi na ye yo mpo ozosala vi na yo bozala binemi te parce que kovanda na mutu 1 année 2 ans ensemble ce n'est pas facile ata kutu na bakikamarade tobebanaka na niveau moko te ke il faut blesse nga soki esimbi te esimbi yango te mais totikala na nzela ta bonjour ezalaka important voilà mpona conseil ndenge napesa bamama oyo basalaka makambo lokola la brune asali et puis ya ye moko la brune en tout cas lokola mwana bato ya mobali akufi na ndako na ye atikali na libabe moko etikali eloko moko boye donc internet eyindi bato bazotia ye bamaseke na mutu bato bazosala boye pourquoi mpona nini azongisaki Jani na ndako na ye soki azongisaki Jani na ndako na ye fale azongisa ye na ndenge ke bazongana na ndenge ya malamu soki mpe ya oyaka vanda mpona nazoyede yo en tout cas vanganga mpona nga namoni esimba te parce que bozalaki mwasi na mobali moko akokovanda natalaka teki babeti yaka nazoyede yo wita mosusu osalaka mpe makambo ya kobombana parce que azaka ya mutu azaka ya mutu oyo ozosala ata mosusu yo ozomona yango eza aide mais na motema na ye ozalaka mwasi na ye babetize ozosala osepela nango kaka te
ayoka ngata na musika par rapport au ya obende et pembe vanda otala nde na sala ya kibula wayo. Non. Ça se fait pas. En tout cas bande ko ngai ya basi tozwa mayele parce que nyoso tuna mokili otomoni makambo ya mabe. En tout cas bande ko ngai wana ezaki kaka conseil pour notre sœur na kombo ya Labrine et puis na ba mama oyo kukuta ata msoza na ka oyo loba mama Bijou alobi eza nango na tina te ya kozwa mobali osoboyana na ye kobenda ye pembeni après ozolakisa ye kaka ba bêtise na misu na ye aza yuma na yo te aza mpe zoba na yo te ndenge moko mpe mwasi yo mobali olingaka mwasi wana makambo nyonso te ezosalama na mokili oyo eyaka pamba te eyaka mpona koteya tozwaka baleso na makambo ezosalama na mokili parce que nyonso to ya mokili ya malamu na ya mabe tosi tomoni. En tout cas il faut tozalaka sage, tozalaka sage kolinga koblesaka moninga te et puis soki okoblese moninga asalaka mosika na yo parce que mutu akosala yo mabe ka oyo aza pembeni na yo mutu soki aza ta mosusu mosika na yo eza moins de chance par rapport ozosala mutu mabe obendi ye pembeni. Ça se fait pas ezalaka te. En tout cas bandeko tozwa mayele kote wana na mwasi na mobali soki olingi mutu te malamu kutu bozala te par rapport. Oui, côté wana toleki. En tout cas bandeko nalingi kana mikala nkosolola lisusu na tina ya ba journaliste na tina ya ba chroniqueur na ba chroniqueuse eza na makambo mosusu. En tout cas totoleraka yango te ya botala nanu profil onga na tie oya batu bazwi filme moko Jani asala ntango azalaki na bomoi et puis mutu akufi bokomi kozwa filme wana bozongisi yango botiango lokola réalité batu bazanga mawe. En tout cas bandeko nanga bozwi video moko Jani Fay asala ntango azalaki na bomoi ale bozwi yango bokomi kosala yango lokola réalité ke labwi na bomiye bozomona te ke quelque part toza susu na respect ya ba mort te. En tout cas eza malamu te ezosala bien te biso ba chroniqueur tolingi kaka kopesa ba information oyo ta mosu ezoblesse batu tolingi kaka kosala makambo moko boye oyo ondire tozobosana ke toza bana nzambe kozwa kaka nini biloko moko boye kotia mpona totalamaka tozosala makambo neti ezwi tozobosana ke biso mpe toza ba être humain. Tozalaki na dossier ya Jibe Mpiana tokimi biso nyonso tumbangu wana tokondane Jibe tokondane mwana nsuka tofingi tosali nyonso totiki kote ya Jibe Mpiana tokimi mbangu tokei makambo ya Koffi Olomide kombo ya nini wana bado benga nani mama Yenga tosisi na mama Yenga ale mbala moko tokomi ya Jani Fay tokomi kozoba video na sala kala tokomi kotia yango lokola eza ya sika kolakisa penza ke Jani azokufa. En tout cas vraiment mitema ya batu tozala lisusu na mitema ya batu te tokomona mitema lokola ya banyama. En tout cas vraiment mama Bijou d'Or makambo tozosala nga mpona nga kutu so balobi kaka ke bakanga ta YouTube yango naza prenza mutu ya liboso na kondima na nga parce que tozokoteya te toteyaka te tolingi kotombola kaka mabe tolingi kosala toza lisusu na mawa ya bamort te tokoki kosala te bato mutu ozwaki ide ya kozwa video wana kotia yango na chaîne mutu ya liboso nayebi te ide na yo soki okanisaki nini okanisi ke yo okokufa te ya Jani akufi boye yo ekozala ndenge nini. Tozalaka na mitema ya tozala na motema ya kibomoto lobi nazalaki na matanga na colonne bandeko mosusu bazokanisa ke eza réalité nga nayebisi bango no eza réalité te eza film asala kala yango ndeko wana zongisi yango na actualité mpona azwa bavie mpona alakisa bato ke yango wana te botala ndenge Jani babandaki koboma ye ondire azalaki na chambre wana caméra caché ezalaka nzoke zala ndeko moko alobi te alobi kutu na chambre wana eza ya bajani te eza chambre na ye babandaki kosala na bango théâtre abozwi ka parti wana bokotisi na baémission. C'est pas gentil. Sikoyo toza sikoyo na dossier lisusu ya Doudou soki ya notre frère star lisusu na kombo ya Doudou Supu koto ya lisusu mpe opesi mbwambo aboyi tolingi kopesa bainformation eza ya yango te tolingi konuire bavie ya bato. Oui, eza nango kaka conseil mama Bijou d'Or apesi tomekana nu kochanger bacomportement na biso parce que makambo tozosala ezosepelisa nango bato esepelisaka nango bato mingi te et puis konuire bavie ya bato eza na motu mosusu bokoki konuire vie na ye akoki te
azwi ba maladie ya ba AVC ezomema mpe bato na baliwa toza mpe koparticipe na ba maladie ya bato toza mpe koparticipe na baliwa ya bato parce que tozosalelaka bato batémoignage moko oyo toyebi mutu na makolo te tolingaka kokota na bavie privé ya bato oyo toza même pas d'information ta mosusu ya malamu mais tellement baninga balobi tellement baninga bafinga mpe fona ya na finga tellement baninga bazosala boye nga mpe fona ya kosala boye parce que so balobi bozwa libanga bobamba la brune en tout cas ta mosusu bato oso tope babamba la brune mabanga te parce que mabe oyo la brune asali eza mpe ka ye moko te bato mingi basalaka mais totikaka kosalaka bongo kosalaka bongo kolinga ko so likambo ebimi kolinga kozwa mutu wana kobaka ye na ekulusu parce que biso nde toza basantu na basantu so combien de fois te biso toza basantu te mutu oso toza na mabe na ye mais oyo ya labwini ebimi tobeteli yango maboko te mais totika nde konuire bavie ya bato surtout likambo ya Jani nde bozwi video na ye akala oyo asala ya nini asala na nini oyo comment on appelle ça asala théâtre bozongisa yango na actualité mpona bolobaki labwini mutu abomi ye labwini mutu asali boye en tout cas c'est pas gentil eza malamu te parce que bana labwini mpe bakokola un jour bakotala bafilme wana ekozala bien te mais puis yo mutu ozosala bongo oyebi keza nango filme mokotisi yango kaka na actualité mpona kaka koluka bavie en tout cas wana eza conseil mama Bijou d'Or apesi toyeba ndeni ya kozuluka mbongo na biso parce que l'argent sale on profite jamais donc c'est ça donc mama Bijou d'Or nalobi nasala la publicité ya oui oyo azala mato ya koyoka ayoka mama Bijou apesaka na ye kaka conseil mama Bijou alobi soko lingo ke na yo congé na Congo en tout cas adresse ezaka moko toza na ba appartement na biso to louer sara na kin appartement na biso eza vraiment na bon prix eza na ba condition ya malamu muto lingo sala séjour na yo na kin en tout cas contactez mama Bijou sala réserve oui contactez mama Bijou na numéro ekobima kuna ya suka tala ba publicité na biso mama Bijou alobi so lingo ke de congé na kin adresse ezalaka moko na matonge na Irebu A37 ba chambre na biso ebandi à partir ya $15 komatati na $30 oyo ya 15 wana ezali chambre simple oza na lit na yo ya 2 personnes lit na chambre na yo eza na douche debout douche ya propre chambre na yo eza na chambre na yo eza na climatiseur chambre na yo eza na télévision chambre na yo eza na frigo donc benga mama Bijou ozwa osala réservation ya place na yo parce que tozala mingi plein tozala na ba place te mama Bijou alobi appartement ya chambre salon cuisine ezali oyo moko eza na 25 mosusu ezala na 30 appartement ya 2 chambres salon cuisine ezali kobanga ba prix te benga mama Bijou d'Or solola ya kitoko benga mama Bijou d'Or alizwa solution pour la bana poto pour la bana ya Afrique du Sud pour la bana ya Congo kuna bana po bato pe ya bagoma bayaki palanga bato ya Lubumbashi bazalaka pe wana bato bauti pe Congo Brazzaville bazalaka pe wana donc bana pe ya Brésil baza wana mama Bijou d'Or abi contacter biso ça la séjour dans ya bien mama Bijou d'Or sur la kitoko appartement la biso kitoko makasi condition bien accueil super tout ça la malewa moko suka na malewa donc mama Bijou d'Or abi mama Nadine Wumela benga mama Bijou d'Or na numéro wana sala réservation à place na yo parce que mama Bijou d'Or abi biso pe tout ça la plein donc balobi bazokata biso tozokola mama Bijou alobi bobebisi koto nzambe afungoli koto ya nzambe eza ya nzambe mama Bijou d'Or alobi totikaka kolingaka konuire bavie ya bato parce que eza malamu te sala témoignage ya oyo yebi et puis ta mosusu kutu oyo yebi ini ti ya kovanda kaka boye mpona koya kobimisa vie ya motu parce que motu ya moto aza na vie privée na ye bye en tout cas la prochaine mama Bijou abi kotala video nanga bongo te partager yango commentaire na yo ekosala mama Bijou d'Or bien j'aime na yo ekosala mama Bijou d'Or bien surtout soko s'abona te s'abonner na Bijou d'Or TV ba un plus na bino yango mama Bijou d'Or aza nango besoin bye ka eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya ngoyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres
salon, cuisine, tous les deux chambres, on est dans la toilette, na kati. Maison de passage na biso, tozali na appartement, o ezali kaka salon, salle de bain, chambre, na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme kokoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Appartement, chambre, salon, cuisine. Moni kuna toza na basali, toza na banduni, toza na nyonso surtout. Congélateur, réchaud. Cuisine, bien sûr, appartement, chambre, salon, cuisine. Cuisine, bien sûr. Cuisine, eza na espace ya monene. Toza na congélateur, toza na frigo, toza na micro-ondes, toza na cafetière, toza na nyonso. Donc, eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa. Oui, appartement, chambre, salon, cuisine. Appartement, chambre, salon, cuisine. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.